batomoni bakini 24 pardon ba France 24 ba TV5 bazolo ba o tozomona ba réalité na bango ba Italie tomoni dernièrement totomona 470 personnes ba kufi bato bazo déclarer pourquoi na biso na Congo tozomona maladie o tozomona bato et pourtant bazo ba kufi eza na ba projet mususu ba kufi nango mais bazo ko saka coronavirus so bambongo wana toki to soka so coronavirus on biso moko tomona ba obini ni coronavirus o banga babi ko to le ba coronavirus ne ba benga ngana lo ba ba tola bambongo wana siko o to mo se ni ba kamba pesi fali pour ba pesi siko e bon mingi bazo ba pasteur na biso ya Congo ba moni ata soutien mo côté ba pesi po parce que pasteur Moïse Biazali kabulu wale sazali papa biso ko muto bazali papa na biso nani évêque mukuna azali baza belé bamoni badona bango te bazomona ke mbongo wana ekekaka na leta na konti ya bango ya bato bazo. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Merci ba bonne surtout ya J'aime d'or TV balobi awa toza awa nde makambo keso lekela batu surtout otoza lelo a mamulu babo bomona bo nongo za étrangeté eza nongo musaka ka des nongo so ebengi osali ba tutu bo sabona kana J'aime d'or TV bo sabone pena Congo Suisse TV parce que mamulu bazo travailler awa la za invité ya J'aime d'or TV o ba bexi mamulu ba doit partager papa dasango na ba onoso ba serveur mamulu bana moni ya mon partenaire pour faire mon rodique et Babdeka Schengen, mon partenaire à moi, Babi BBC Lopez automatique, moi Sinzambe Lopez, Babi Ayangwana, Gisèle Yamamoto de femme en express, Babi Dola le logoté, héros et logoté, Namoni Cédric Yolo, Bamboute Belé, gros bisous na yo, bo s'abonner, faut beaucoup awa, na J'aime d'or TV, awa nazana boyebi, bino surtout boyebi, Mundirba. Boyebi na Mamadou asala pe apesa pasa pe makampe le makampe na makaka toza na batolite peze belé ozole kala monde na biso ya kin oyo mona te bozolo bela pona ba doya ba musicien to mo ba pesi ba joueur ba pesi le na ko partager biso na ngai moko te fina partager on a mon vieux Mundirba Dieu Mundirba merci bonsoir mon vieux Dieu Mundirba. Bonsoir Maman Moulouba, je suis très ravi au Yambanga. Voilà. Non, en fait, Congo Arabe, il y a tous en quarantaine, mais quarantaine à la congolaise. Donc, so moni toza pe libanda, moins circulation, et ça moins froide, mais voilà quand même, voilà. Voilà si dans le biwana ndeo kino ndenga lopoto biso bongo ndenga kisasa mais na ndenga lo ya ki Congo na biso lelo kisasa ngoyo moni bulu yeke po par rapport ndenge mukizota modo to fandi bodna yo boye to sana keba keba to sala mission na kisasa awa eza popo ya ni. Bon maman, je crois que tout le monde connaît l'actualité. L'actualité c'est coronavirus. Ouais. Donc il y a un sali qui mokonda mboka azwa ki décision tous à la confiné na bandaku. Donc bah message les autres qui sont timidement mais le roi biso tozali ba to média quand même il faut to ba ko sala ba analyse na biso po bandeko bazolanda biso o baza confiné na ba palais netina bandeko na biso mingi vraiment ya diaspora parce que bango baza confiné neti biso te biso au moins ba kateli biso RT balobi ka ke soko za na likambo sala te ko bimati mais soko za na likambo sala bima ozongi mais bango quand même bamboka mususu bapesi bango juste 2 heures
Dans la journée, on a 2 heures sur dépassé en Bakangio, selon les informations qui me sont parvenues. Donc, sur dépasser 2 heures du temps, Bakangio. Donc, il y a un autre ça, le monde bandé comme sous le loba, ça la banane papier. On a papa mukolo pena mais ça li banane papier. Net na mona qui vidéo mo sexy ngai. On moni ba masolo mo ba basi bo banda robeta. O dessiner na papier, o maman boche muto tout à pondo donc voilà. Na bana basi. Donc voilà niveau stress donc voilà. Babi ba mise pe kuna porte fe na nga no maduma de fali pour pas de caprio. Tu peux t'en mundi ba. Lelo toyoki ba we rançon na kina kina ngoma. Asenga lobaki pour ba soutien ya makamutu ozo passer ya monde pour ba pesa ba soutien ya bato ne surtout bazobela ba pesa ba nini bongo siko ba mbongo ya caisse. Est-ce que n'est pas la position de la République ou besoin contre la caisse congolaise? Bon, normalement, le coup les ambons y a badon, ils ont une structure et géré badon. Normalement, ils ont une structure et géré badon. Bon, on est comme pas président de la République parce que bon, ils ont structuré. Donc ils ont un ministère, une structure qui par badon et où t'as dit bande yaka. Donc le coup les alliés pour na makamu ya virus pandémie ils ont dérangé biso. Certainement ils ont destiné un ministère à santé. Et puis na INRB, bangonde baza organo yo les alliés chargés à reçoit soin, il y a batunion sur baza atteindre l'épidémie. Atteindre l'épidémie. Tout le monde est là, dès qu'on a bisu à jour, c'est dit que Bakambu, tu as payé $200 000 pour le coronavirus. Ce que tu as le coronavirus, bambon aux autres pour babi, toujours capable parce que dans France, pays où tu es bi, babi si bango 50 millions. On biso peut profiter de bala Mamou. Bon, en fait, au moins tout ça, ça nous oblige d'être informés. Selon les informations qu'on a dans Bamboro baza touché dans le coronavirus, OMS a disposé de 19 millions pour chaque pays où baza touché dans le coronavirus. Après, vu la gravité de la pandémie, et ça dit que comme on multiplié bambongo oyo il faut comme en fait bambongo oyo faut payer ça bamboka pour nous soutenir bango parce que mboka nyonso eza na kobanga. Mais déjà félicitations na bande ko na biso basali badon Cédric Bakambu 200 millions fali pour pana bosani montant Fabrice na yoka ki $2000 hein na yoka 2000 donc voilà. Oui mais ce que tout bananu balobi fali pour pas beta ki concert ya Bercy na pour les équipes pour na ba maman na biso bazo souffrir na ba Esther fali il pour pas payer ça ki $10 000 to yoki mais to monite mais to yoki ne batu baso loba mais siko $10 000 wana de batu ba déclarer que fali pour pas payer ça ka baki mbongo abeti Bercy wana eza pour na mbongo ya Esther. Non, tout bon ça, tout mais bon ça, je crois que les acquis assez clairs à ces points, n'a pas de pourcentage. C'est pas tout l'argent des acquis destiné pour soutenir bande qu'on a vu sur ST. Pourcentage moko, les acquis destinés pour soutenir bande qu'on a vu sur ST. Les acquis bon on sauter. Les gens à pourcentage moko, les acquis destinés pour soutenir bande qu'on a vu sur ST. Donc voilà, c'est un peu ça. So bambongo wana toki tout soka so coronavirus on biso moko to mona ba obinini mo coronavirus o banga babi ko to le bon e ba coronavirus ne ba benga ngana lo baka bato ba mundi ba to lo bana no die mundi ba bambongo wana siko o to mo se di Bakambu apesi fali pour pas pesi suko et bon mingi bazolo ba pasteur na biso ya Congo ba moni ata soutien mon côté ba pesi pour parce que pasteur Moïse Mbi azali kabundu wale azali papa biso François Mutombo azali papa na biso nani évêque Mukuna azali ba za belé ba moni ba dona bango te bazo mona ke mbongo wana eke kaka na leta na compte ya bango ya bato ba joie. Et on va se poser à Koboya Kopé Sambon. Pourquoi? Pour il faut qu'on soit malade, ils malades, ils ont Mamoulouba, je pense que le coronavirus c'est eux qui pété. Le ministre n'a pas beaucoup de koufi dans la pandémie. Les gens n'ont pas bon et belé koufi dans la pandémie. Les autres qui pété, aux assouvenirs, c'est fait que nous avons parlé à côté.
parce que virus yango peza ko se déplacer te donc biso nde to déplacer ngo tana ba sapato na biso boy so na niati yango na memi yango ti na palais voilà mais pona koloba ki bazo boya ko pesa po bango bazana ba mbongo je pense que ko épargner bango te mais il est temps to beta sonnette d'alarme ndenge to benga bande na biso misusu ba musicien mokili ndé to loba ba joueur bazana na kisi il est temps pe ba pasteur. Il est en tout cas les leçons pour nous bandeko bobenga ba païen ba pesibino il est temps faites un effort il est temps au les à là-haut parce que bunji walesa na pasteur na biso na wakabara ba jipo na première nani Mogijo pasteur Mogijo na place au kababa Amer je pense que Amer o ezana c'est $5,000 ezati donc tant yango yo pasteur Mogijo sala don o ezali na moment où eza précieux. Pasteur Moïse Mbiye tant yango pasteur Neema Sikatenda o ndenge za l'église to pasteur Neema kabaki $10,000 tant yango yo et ça tant o batu bazangi bazana besoin nango. Vous savez très bien que notre budget est serré même si l'OMS dispose de moyens pour faire face à cette pandémie mais ce n'est pas suffisant donc ndenge bandeko basali pas parce que ndenge na otoloba ndeko na biso Fabrice toka ka pesi 2000 a contribué bravo maestro na mona fali pour passer la vidéo pour nous féliciter donc ba pasteur P il est temps bola qui ça que vous soutenez mabonzao to pesaka et ça la rapé pour sunga biso mais ba comme na bakanda bokange bongo ba église vraiment bakangi ba église partout ça arrête mais avec biso qui ça balobi ba comme na na mbete na lobi na ngaka po eza na église mo ngaza na comme na matete balobi église wana akoma kangi porte na kati ka église ça bon comme ça mais les hommes bete mamumuluba le président de la République pas qui assez clair à ces points abiso bo se réunir les ka 20 temps boso ba ça mais na ba 18 mais ba bien PC accès na hôtel ndé. Bon, on a pour te critiquer décision mais moi je me dis on a profité d'une émission pour nous loko. Ba mesure bazu est bien mais moi je pense que la République démocratique du Congo a plus de 10 millions d'habitants. Plus de 10 millions d'habitants et la ville à Kinshasa a plus de 12 millions d'habitants. Donc je crois que l'honorable Patrick Mouya a appelé cette proposition moko ba isoler ville à Kinshasa. Parce que c'est la seule ville où ils ont atteint le coronavirus. Bah isoler la ville à Kinshasa pour que bah protéger bandeko dans la province mususu. Mais comme il est de l'opposition, je crois que proposition où ils ont moins rejeté. Mais moi je vais demander à bandeko na biso nyonso bazana coronavirus na olobaboy. Ngana omona nde biso tokoki mama la pandémie en ati parce que toze belé to mataba transport ata to mati moto moko mutu moko na chauffeur moko so azana ngozwango donc soki to mati taxi moko 3 personnes soki azana kati to zwango après to meme on a banda ku transco 20 personnes donc moi je pense que si nous devons être objectifs ngana ko tsenga bandeko boy coronavirus ezana mode nango ya contamination soko zwango et refana nanu awa na gorge parce que zoluka bisiko eza malili et zo supporter température en zote parce que température en zote est plus élevée que 26 degrés et zo vana na gorge après c'est faufilé qui neti na ba poumon mais ils ont un terme médical bazo employé boye na kangi ngona noté donc du moment où ils ont na gorge ba biro la 14 jours donc yanga na senga na bandeko to daka makasi na maya moto mabende bino bataboki mabebe bato age biso foto ko bande na agene. Voilà, donc ils ont supporté 26 degrés Celsius. Zana moi sinda na palais, zana moi bulukuto na palais, zana makasa manga. Soro ki moi bientôt tiango to kisi ozipi. Zala na o mususu ni pas bulukuto mususu ne zarani. Ezana surtout ba sinda ba ne surtout. Donc to zarana. To ngona mundi banana so ngona lo mo beye ninga na réfléchir. Mundi bato moni ba kin 24 pardon ba France 24 ba TV5 bazolo ba o to so mona ba réalité na bango ba Italie to moni dernièrement to mona 470 personnes ba kufi bato bazo déclarer pourquoi na biso na Congo to so mona maladie o to so mona bato et pourtant bazo ba ba kufi ezana ba projet mususu ba kufi nango mais bazo kosaka coronavirus. OK.
wana ozolo bamba moko pona ndeko ya ministre économie auto soit donc ngapene oki rumeur wana que il paraîtrait à Koufi na poison. Bon, c'est une rumeur, on ne peut pas rejeter. Tozo continue qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que c'est coronavirus? Deux poison. Parce que Nayoki Perimer, ministre Oyo, ministre soi-disant Azaki atteint le coronavirus, Aza assistant et Matanga. Donc moi, trouble les côtés. Moi, le lengambo na biso yango na lobara. Moi na biso na moi problème. Toyebi que politique ezaka nango na moi difficulté ya vérité. Nde na ebisaka moninga nango asala la politique Cédric Yolo que je salue, un grand libanga donc nde na ebisaka ebino ba politicien lokuta. Bosolo ezate lokuta. Yanga ngamba sa politique. T'es en l'art hein. Oh, ils en l'art. Ah bon, na ebité sur ça boyiba. Or, normalement, on devait être informé pour te dire, est-ce que réellement, donc c'est un peu ça, moi je dirais, Mamoulouba, donc voilà. Voilà, pour le pasteur, il y a biso, il y a tonga, il y a mokilo, il y a bande ba fa, oh, peut ba pesiter, au quoi il s'abandonne le monde, il a fait la biso pour que la mission, la mission. Donc, tout ce que moi je dirais, bateau bazana bambongo, mot de la fin d'Angezali. D'abord, mot de la fin d'Angezali, to paniqué face à cette épidémie, to paniqué face à cette pandémie. Donc, ce qui m'a dit bien, kende signalé, battu en quarantaine. Mais mingi zana sinda nanda kuzana maya moto, ezangate, pour na bateau bazangi ba moyen, azana réchoté, moi koni makala. Na butu avant tola la boche moi moto na kata lupango bo yetoli soki bozana chauffage te na palin donc voilà go sunga maladie wana virus wana ezo supporter chaleur te et okima nango mais bata paka du mabi bango bazaka liboki na mandako mais soki ezaki ko virus ça na kisasa bango bata liboso nga ba yango no mi tune bo siko prison makala vraiment andeko bazana prison c'est fait mal parquet. Donc, moi je pense que la meilleure solution c'était de proposer biso le rôle à moyen zate. Tous un budget net Chine azo désinfecter ba venir et puis bazo foot à bateau ba kangi ba on ndaku. Bazo foot à bango mbongo po bazana moyen subvenir na ba besoin na bango. Le roi tous na ba moyen wana te. Moi je pense que on ne peut pas empêcher la propagation ya virus wana na Kinshasa surtout où ils en a plus de 10 millions et plus de 12 millions d'habitants et puis dans la République démocratique du Congo ils en a plus de 80 millions d'habitants. Donc ma mesure à malamu ezali to te abatu to songola maboko bien moi sinda na palin moi koni soki ezali soki recho ezali courant ezala permanent parce que yo ebimbo na biso courant ezali tozolela pe parce que poser la République à Koloba tout le monde a un message pas battre ba courant bazoka te so courant te président de la République à Lobeka mamo tu peux na mama coronavirus à Lobeka mamo et ba rediffuser qui on attend bon atala ki kuweza na YouTube ezali bon YouTube fa ko taka YouTube ko chaler te fait ça siko nani fallait alukelo moyen ya ochango bato SNL président face là merci Cordon Mundiba Mundiba merci pour na linga pour le bakano vérité na linga ko partager pe biso na yo Mundiba ko pesa ba dédicace na banyo surtout batali biso awa. Donc en tout cas boyebi gana dans moi difficulté dédicace na bémission na ngai et ceux qui bayambi ngai voilà donc dans moi difficulté dédicace mais je salue tout le monde je salue quand on m'a vu tout œuvre d'art papa Coco en direct de Paris, bien que tant on comme coronavirus et bandi. Donc, supporter car aussi Sangoyo. Je salue Bob Zatara. Je crois qu'il n'y a pas na Paris, bah, en émission. Et je salue Yadeo Nzinga. Gemidor TV. Donc, je salue tout le monde, tout le monde. Ouais, tout le monde, tu salues Biso, tu salues Bino Bambo et Babani. Tu salues. Bon comment mon français qui va pour coronavirus non ba Congo ba français bon ba ko ba wote bon ba congolais bon s'abonner kaka voilà je dors TV. Quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions.